ata bandeko bayaka na ba commentaire na mafinga bakozala d'accord nanga tango ozali kotala ndeko Benilese ozali ko sentir que sincérité eza na kati na été ezali vidéo à peine à la moki kaka na tongo après avoir kosolo na bato belé il faut pas aller ceux qui peut-être osali yangote au moni boye na boye toza na yo peut-être après journal lelo après le bikuna okomona ye à l'équipe peut-être asali to ebité na minute lelo ni ile kana na parki mama wa taifa ejikati isa mo passe menaza ngana mazanga menaza nzambete naza pe basali wana te mais ponanga ba propos et ya bimisaki na moment na circonstance nini mwasi wana lelisi mokili mobimba mwasi wana na moni Jean-Pierre Bemba na bana ne tout na cimetière na yebite mwasi wana na vraie vie na yazala nani servante na yebi penzate papa to mona ba servante de l'Éternel mais ba tout ça mtema batu lokola mwana mwasi wana te basangisa batu lokola boete na mona bien-aimé basololi na matango na ndimi ke o salemi la tatu joyal na mobile mama wa taifa ejika wana koloba Marcelo sacrifier moi sinaye c'est bien en tout cas na koloba oui mais je me pose la question oui pour nani Marcelo bali mwana mwasi wana kutie déjà na position ya bien na ba histoire na bango ya kala zoloba talanda ku place na banda ko fanda ya banda ko ya agare car na ekuna c'est que moi moi on a déjà na bon na banda déjà kumba c'est qu'avec na vie a bien déjà depuis des mois OK akuta ki pe Marcelo na vie a pas si tellement makasité mais c'est que moi sinon moi ça qui déjà bien ba ye ba mati ba komi na niveau ba komi na ngo mina ba niveau wana aboni yote awa lelo ba komi na échelle ba komi na ngo oyo tina président Fachi moi c'est président et deux fois na matanga pour na pouvoir et mobile azana ngo ndaboni aganini mama wa taifa ejikati bonjour na ba amoureuse à la bonne musique bonjour na ba chrétien ya monde entier parce que les kamutoko lobela awa ezali ya ba Christo ndenge tokoloba et tozali ko continuer toujours que c'était ba mes condoléances parce que ce n'est pas seulement maman Blanche Mutatika kibiso tozali lisusu na ba oba monene o azali moko ya ba fondateur ya tokoloba ba bandaki mission ya ba messager akabwana ki na bango asali oya ye lingomba oyo benami na kombo ya ba route tabernat autaki kotika biso tokoloba 2 semaines yango nana kundani tena mita ye na mboka te tozali ko souhaiter toujours ba mes condoléances na corps de Christ mingi pe tozali ko continuer ko souhaiter la mes condoléances na pasteur Marcelo Thomas oya bimisaki mwasi na ye parce que bana bazali wana bana mimi ezali lipa nguba te merci na bato baninganga merci na papa Anissier Lieka merci beaucoup na maman Sidonie depuis France merci beaucoup na papa Gaëton Kelulu en tout cas merci na bao baninganga pourquoi pas ba Kofiet na ba Kofifil pourquoi ba Griffe na ba Tigresse ya monde entier merci beaucoup voilà maman Judith Kalanga to bana likombo tellement organisé à matanga. Comment on a qui m'a cambo, tu peux matanga ya maman Blanche les kaki. Pour nga matanga ya maman Blanche ezali leçon. OK. Pour nga ite parce que nga nazali simplement ndimi. Nulle part na tikala kwa assumer ba responsabilité de l'église. Nazali ndimi. Mais ezali leçon pour la église. Et sengeli bazwanda kisa ya organisation o esalemi na matanga ya papa na biso Marcelo pour na liwa ya mwasi na ye. Na comprendre que lorsque ozali mosali boye bakezali na bato balandaka yo soko kweli likambo c'est que yo kozala na capacité lisusu ya kozwa makokito kozwa ningisa moko boye te ezali na bato balandaka yo nde bakozwa place na yo eloko etalisamaki na matanga ezalaki ke Marcelo akitaki na se bakitani na ye nde bamataki likolo na ye organisation ya matanga ebandeli suka ezalaki kitoko nazali na place ata moko te na kuki ko critiquer organisation matanga wana j'ai aimé tout sauf rien j'ai aimé la façon où l'église a tient liboso mosala zongissima c'est tout voilà kotala mokolo ya matanga basaki na bandeko ya presse pour la kozwa accès ya kozwa ba élément pour la ngamotali matanga koto wana pe tokoki kopesa église raison 100% nazali mopanzi sango 100
pour ça papa ozo comprendre que moto akufi wana azali n'importe qui te donc ce qu'il a mis là si lelo toza mercredi c'est le même jour la dame était partie. Ok. Donc ça fait déjà une semaine depuis que la dame était partie. Mais ce qu'il a mis côté ici dans Nzoto à Kibomoto, on peut comprendre que en réalité ce qui m'a la mention à Koufaki Ao, comme c'est le côté à mort d'été. Ok. On a dit. Et ça, mon sœur n'a jamais quoi révélé là qui a dit Judith. Ce qui va finir le bilan famille le bomoni o le kanana ba mode. Beaucoup ndi maté azaya mwasi. Beaucoup ndi maté beaucoup de samutu na bilo surtout sur aza musani na morgue. Naza sûr et certain que maman Blanche batiaki na ngambo na ye bakangi pe kadina. Parce que place wana soki boza na ba moyen boza na mbongo boko tika mutu na bina omela place wana na ba butu bato de mona batambola ya bamitu ka wana bayaka ko sa pe visite place wana. OK. Bayaka ko sa pe ba visite na bango. Ça c'est la vie donc eza véritable réalité. OK. Donc soki mwana mwasi wana kufaki na dimite que alingaki même abeta 2 jours na kati ya morgue c'est qu'il alinga bakindeka kokunda kwa za musani bayebi ba mystère ebebana na kati ya ba morgue onga na koloba accès à ba journaliste c'est normal papa omoni yonanga peut-être ndeto tikali na signification ya journalisme mais le reste ezaka ndeko moko abike no oloba bien que 20 mais tindelo ba matos to fongo la chaîne tout ça la chaîne nana bando sala bo bando kende boy oyebi bandolité oyebi sukate oyebi respect mututé oyebi bandolité bato bele ba benga juka meto mona kiote na kendo sani na kendo sala direct na matanga ya mama ya bana tiki bana 4 mwana moko babinisi directement au hôpital ti place ba tio de mama na ye kwa yaka komona image ya suka mama na ye mais depuis mama na kufa kazaki na hôpital to mona ki pe dernière prière l'église ba senga ki batu ba tele ma ba prier pour na mwana na parce que santé les a bien. Si on a que ménage image ya mama o atiki mwana na neta bongo bana baza faible na moni mwana ya mukeko kamata fulora mama na ye ochango na tele depuis tina ndenge ba ke cimetière ayo ka odera mama na est-ce que image ya bongo ko servir ngana ni servir ngana lete nina wale ba wena yo kutu na mission tambola nga et servir ngana lete mais ba o ko servir na ngana business parce que monde ayo tu peux monde business ba o pe bazu yango baza la sûr que tango la compassion que zonga normal babeta bango finguti. OK. Voilà, maman je dis toko tasko na maman ya likambo lelo zali mokolo ya mercredi mokolo oyo spéculation etamolaki na internet et prophète de l'île Chazalaki saisi na invitation moko ya bazuzi na nzela ya justice pour répondre na oyo zaki lokola ba légation na yaki koloba na média il fallait répondre liboso ya bazuzi pour koloba et makambo alobaki ezali ya solo et puis alukuta to pe source on qui a information mais tout le monde a boutu à l'élo les prophètes a fait des vidéos pour la représenter des esquisses. Est-ce que pardon tu peux des esquisses les allez accepter? Bon avant na loba na répondre à la question sur qu'ils accepté ou pas na kozo ngasi. OK. Ya quelqu'un au monde ngo ya binga ko mais nous tous ça va collègue et on a invité. OK. L'un de diriger na plateau. Donc ce qui n'a qui était côté moko mabo senti que ba propos na okende nango na comme émission ngambo que vous avez pouvoir au katanga soit so moni que na obo au kata yo ngai na olinga to katanga wana capacité yo sa cameraman qui to kata. OK. On comprend yango na je interpeller ba ndeko na biso lelo soki demile sakangami to éviter yebake place nyonso ya lekaki première émission au bimaki na ba propos na ye journaliste wana avant de nous laisser kanama ya ozola mutali boso. Comment ça C'est la pure vérité. Je dis bien c'est la pure vérité. Avant de nous laisser kanama journaliste wana akozala mutali boso parce que azalaki chef ya plateau atikaki de nous laisser à tenir ba propos wana na plateau na ye. Et puis bazalaki na capacité à retenir la montage bakata ba parti oyo benile sa lebima mabe mais pour na internet ezali monde baza kolia internet ezali monde eza kosala bango bazali kopema bazali ko vivre na bina na benga bango ba vampire bazali komela makila ya batu makila ya douleur makila pasi na lelo soki mutabeti tolo na internet ka na mbongo na tala ki na bude na bwaki soyi mbongo nini ya nini ya commerce nini sala
Ce que c'est makila ya bato te makila ya koboma te douleur ya bato sala bato pati na mitema mbongo ya nini ya makila soki na tali yo boy na bwaki soyi na moni penda oyo luvulu OK de journaliste wana akokangama émission à liboso parce que yango ndele liboso na ata bato mosusu bayambaki ye me mutu kaka asalaki ke Denis esalisa bapopo wana akokangama ngai oyo na assistant na procès ya no Losanzo na président Masumu de Brande na assistant avant basambisa no Losanzo na bapopo na ye par rapport à Masumu falaki mutu ayambaki ya no Losanzo sani aleka ano Losanzo aleka kana chaîne moko te ano Losanzo za mutu nanga na pesho mbote persoza aleka kana chaîne moko te chaîne ya liboso ka yambaka ano Losanzo mwana mwasi wana nde oyo tribunal ya lembe ya Barayi esika Masumu afundaka ano Losanzo na misu nanga mwana mwasi wana lingaka kangama ano Losanzo za kotelema Masumu kutu ayaka te bavokaka ka Masumu nde bayaka bilisa bakati miso komobeta otangela wapi miso komobeta bilisa bapapier ezopermettre osala mosala miso komobeta nakisa place ezolakisa yo ke yo fo osala mosala miso ata papier moko ebima te ni kati ebima te ale mbala moko ka ndenge azosamba wana baki kosala papier ya arrestation immédiat j'ai vécu ça moi-même. Quand je vous dis dans la liboso internet, il dit combien de personnes on a n'a pas si mettre Magui Makese. Bote n'a pas si mettre Jansi Ngabula Bote ba o bazalaki ba avocat ya no sens. Ce qui grâce à bana mibali wana te na yebite mona mbala mona maswana mbela salaki wa. Alors tozoni na ba propos ya Denis. Quand le bandaki ko sala, eza première fois de nous laisser akitisa mosi na se. Et la première fois que collègue na biso parce que Denis c'est sa collègue na biso. Yo tu ne peux pas pouvoir il y a prophète dans la moni le kola oza ko zonga dans le passé parce que la Bible dit les choses passées ne reviennent plus. On a la statine actuelle. Ngana zo le la statine actuelle azali collègue. Cher collègue Denis cher collègue analyste parce que yo nanga peut déjà analyste ba ben la biso te na ba part mususu. Donc to zo beta lisolo ya cher collègue na biso Denis ba propos na ya bandaki ko lo bazalaki normal. Et azalaki normal azalaki pe na assurance que makambo naza koloba nazali na vérifier pe na yebi yango ke ndeko na biso ya mwasi akufi na liwa ya kokende kobengisa nzoto ezali liwa ya soni mobali na ye esengeli abima aloba vérité na peuple congolais wana eza ngai te ezali bapropos ya elongi na biso Denis eza bapropos kolongi na biso Denis asala émission wana moko te tango omoni ke émission wana esali base makasi aya kosala deuxième émission ya kotuka lisusu mpona koloba na ndenge ya molimo soki moto aboni motu akenda kokunda motu wana noki ozolanda apesi bazowelela bakende kokunda ye mpona nini pourkoi bazokima bakende kokunda ye esengeli mosi wana tikala Marcelo dans ma caméra de faire le bana peuple congolais on a deuxième émission cela veut dire que non première wana n'importe quoi la bato n'importe oh bato baloba ki na ye et le bela qui est le côté parce que soka yoka ki connaît la bato alga kazonga aloba asa la deuxième émission troisième c'est après le matanga après même kokunda mama après lundi je crois le même lundi tant que les autres le kunda mama Ni azoleka bazo poser question tomoni na matanga to kimi abina kokenya matanga te nazali ko obligé te parce que bamindu ke telemaki bato bero wando zelangai kuna babeta ngaba bato ndenge nini ba lapide bakobeto ndenge nini yoza chrétien le bité bon nazali ki pe obligé okende te po yepa yaka matanga ya na ngai te ya na ngai azaki pe mutu munene na mboko mais yepa yaka matanga na ngai te nazali pe obligé te il était tellement orgueilleux il était sûr de lui. Mais après, je crois aux a quatrième. Après, tu vois comment on a yémo quoi qu'on annonce biso que non, va porter plainte. Bah on a qui on a Michel, mais ça t'as dit que va porter plainte aux locuteurs. Yémo comme tu as dit qu'on annonce biso que non, va porter plainte, va porter plainte. Yé normalement dans un zabo sengeli. Acte de répondre lelo mercredi na parquet. Alors, nous t'as porté plainte à Zankoni, mazo recevoir appel. Il y a ma menace.
c'est après tokomi koyoka les gens dit que non eza kisanga église moto osali nini eporte plainte. Ok. Le même jour où peut-être qu'on répondre. Parce que quand on peut répondre, ce qui m'a camboulé les amis m'a bé, on qui cause on a tout comme cause on a fait. On m'appelle. Et immédiat. Immédiat. Soit les hommes avocats n'a tu vas conseiller que non, tu n'as pas de choix. Ma propos n'a eu tellement ma bé, aux a obligé avant de obtenir c'est le sanin. Au Sénat Bonimis. C'est que ceux qui les avocats ne doivent conseiller qui avocat on a basé avocat ma bé ça changer avocat. Oh, avocat ba yoni que nous les amis qu'on le bébé. Ceux qui au Sénat Bonimis c'est qu'on allait qu'on se sentir coupable. OK. Ceux qui ont été avocats, le bas molimo mo santo ya zakanango. Ceux qui ont été avocats, peut être atteindre une beaucoup on a même solo à conseiller qui a semba molimo sur le même jour. C'est que ça qu'on dit mama ben à saline à salaki. Et pourtant la dernière émission à l'obaki la salaki ma bête na l'obaki kaka bébé bo solo. Na bo solo na ngana l'obaki ndeko bo misanga na boko. Ponga na muto a vérité. Cela veut dire que aye ko confirmer que ndenge mama kufaki na liwa ko bongisa nzoto mama kenda ki boye do makambo nyoso et pas le bi ezaka na ngamo ko mutu na l'obaki te. Atandi ba kombo ya ba chaîne le baki ya na ba page le baki yango. Alobi ba te mepe ko kanga bango ba ya na bango. Atandi te camarade ya cousine na ye nde muto zo beta lisolo oyo ba audio na ye bini ba kende pe ko kanga cousine na ye oya betela ki camarade ne lisolo ngai kaka ngai moko te de ce que tout ba ko kanga batu ebele ba kanga ngai kaka ngai moko te c'est que il oublie que non batu wana bazala banda mboka est-ce que obi par information na zo informer pe batu baso landa biso ministre ya média a chaki eloko mo na ebite so basi ba eleki déjà na ebite. Bon, ma cam internet est débordé tellement, bah tu vas comme se sentir lésé tellement à l'obiboy. Ce qui me tout a fini azalazali banda mboka, peu importe pays, yo localisé comme mboka o yaza. Joua ba image na ye, na ba propos na ye o ya lobi. Moment on a n'importe quel parquet, les appendés na yo. Joua ba image accusé parquet wana bako, me maye place biso. Tosi to tche to poser bureau na biso wana o meli ba ko maye wana o le bisi zena yo le pourquoi papa ba yoki yo biso to besoin ka ba image wana to ken interpol ye mutu wana peu importe place za akostuka kaka ba ye bakangi parce que ba tchango na place na média en ligne ceux qui boye bien ils ont déjà disposé ceux qui coûtent na bateau baza libanda déjà le ko bongo za déjà en place bongo yo muto za na Congo ils sont sûrs que eloko wana ekokanga yote na ba popo o demi le salobaki na mosi ya muninga na mama ya bana o ya keina âge ya 44 ans vous imaginez une jeune maman en pleine souffle abalaki mwana muke aboti mwana muke akolisi bana na ye akomi na sukate atiki bana na ye peu importe si content c'est Luana yi est-ce que je peux ce droit en tant que papa ban en tant que zana moi est-ce que niveau ya love na yo na moi sur ta bozana harmonité mais ozana moi sur ben la kaza moi sinanga légitime est-ce que koko permettre l'intimité que ta ba musicien ba loba ba mela ba jamba ba konto ba makambo o denis salobaki si liwa ya moi si ya muninga à un certain moment autour de ma peine à cher aussi miko te nandimi ngote alors sur le pardon ce qui ba ko limbi soto ba limbi sa ete nazana naza moto te mais ce qui là ils ont passé donc pour moi je dis on limite ça donner cité mais ils ont passé papa nanga ils ont passé mais nazanga mais naza nzambete naza pe basali wana te mais pour nanga ba propos o ya bimisaki na moment na circonstance ni moi si wana lelisi mokili mobimba moi si wana na moni Jean-Pierre Bemba na bana ne tout na cimetière na yebite moi si wana na vraie vie na yazala nani servante na yebite nzate papa to mona ba servante de l'éternel mais ba toute seule te na batu lokola mwana moi si wana te ba sangisa batu lokola boete na mona bien ba sololi na matango na ndimi ke o salemi na tatu joyal na mobile na etikali pour la libérer o salemi na Moïse ndi etikali pour la libérer le seul mutu na mona ki azala ki réservé za ki Mike parce que Mike na Marcelo za l'histoire ya père et fils azala ki obligé te ki amila ki sa te mais les autres c'était l'occasion ya kolakisa amour pour terminer aussi le problème
revenir nani akoka kondima ke Joël Tatou Marcela akolelera lipeka Joël Tatou mutu te image etamboli mutu nyonso 8 ans penza Moïse lui a 2 jours alali libanda donc cette femme là a fait quelque chose na départ na ye alors est-ce que c'est moi si na ye est-ce que na départ na ye eloko bongo kosalema le pluma yango wana mais j'admire beaucoup la femme de Benilès. Non parce que sa femme a Benilès, j'admire le comportement de cette femme. Seulement à cause de ça. Ce n'est pas une femme comme les autres. À cause de Wana, il y a le salaraki. Dans sa cas, Benza n'a respect, peu importe la bêtise à Mobali Wanaye, mais maman Tina n'a pas sa respect parce que cette femme-là, je ne sais pas ce qu'il a défini le nan. Maman. Mais maman Tina Lessi, est-ce que tu as donné sa salle émission à Liboso? À combien de fois vous avez mis balai? Il y a mis ça. Belle même, à nous le bélarani, pour la mobile. Tu n'as pas kitoko makasi yake. Tu ne sais pas savoir. Est-ce que couple wana ezalaka na couple to efandaka par formalité? Ok. Parce que moi si mon côté na sermon. Oyo patele magate ya akondima. Azala amema implicité na vie ya mobali na ye. Quand on a couple, est-ce que mon a existé, je n'ai rien dit. Ezaka constant. Merci. Est-ce que j'ai sûr que la dame là a coco corrigé mobali na ye? Mobali comme on est na boîte de nuit, bana basi ba ko pesa sima. A ko beta bango pe na sima. Aza pene le moko moko a ko pesa ye. Après dimanche, tout le monde est cher. Cher, tout le monde a bandimité, tout le monde a caillé. Voilà. Voilà. Déjà, toujours, pour ça, nous malais, mais pour les Cambo Italie, pardon, il y a Denis Lessi. Est-ce que tu as la vidéo pour le moto Azali na volonté à Rosali Kamoto, le moto Azali na Rosali Kamona, le ligne Penza, pour la quoi finir dans l'autre, il va rater une expression faciale. Autant l'expression faciale, les autres, c'est que moto a sali les cambo avec sincérité. Non, non, moto va pousser. Non. Sincérité, ça n'a qu'à été. Na kanisi, ata bandeko bayaka na ba commentaire na mafinga ba kozala d'accord nanga. Tant vous allez ko talandeko Benilesi, vous allez ko sentir que sincérité eza na kati na été. Les ali vidéo à peine à la moki kaka na tongo après avoir kosola na bato belé. Il faut pas aller ceux qui peut-être sali angote au moni de na bo. Tozana yo. Peut-être après journée le après le bikuna okomona yo à l'équipe peut-être à sali to ebité na minute le ni le kana na parking. Mais okomona peut-être il est comme boye kolikana en dehors ya wana tant mususu soka moni ke na parquet ba kité ye to il est comme boye salemi akoya ko sala le ko mususu pona ko dénigrer les sous ozolam pona ko dénigrer et kozala penza na moni na kati na ye sincérité zati ezele ko moko on se sentit que non mai yangoyo nous les obeta banyoka bangando nazana shwate tika na mibwaka na mai place mai ko manga ene so manga na liwa na kufa ole babu mutanga pour ça n'est de trop yo ça ma soirée tiki sujet oya kotina oyo suka na ngasi ngaka pardon à chaque fois ça quand même merci pour la bokate hémorragie au sein nani est-ce que le gouvernement na biso penza et ça là musala nango na ebité. Okay. Est-ce que le ministre de la Justice ou à Kotisik a constaté quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce que le ministre de la Média a occupé pour intervenir? Je ne sais pas. Est-ce que bateau peut bango moko badala kabazaba to connais exemple ya Mike Kalambai? Ce qui Mike Kalambai Denis laisse à comment la niveau ya comment na ye ezaye moko. OK. Parce que Mike Kalambai zalaki na ba raison donné ya ko poursuivre Denis laisse. Mais pourquoi ça l'a été? C'est un rappel pardon. Point d'interrogation. Mais c'est le cas pardon après aller à quel qui n'a niveau nous. Est-ce que votre cas comme la vidéo ou moi qui a répondre Denis c'est que merci d'accepter pardon à eux exact. Pourquoi? Problème est que peuple congolais exact
tellement mabaluka bokondima te zwa likambo elekanaki epa ya Mike zwa likambo elekanaki epa Marcelo komisa yango epa na yo mitia na place ya bato wana sala sikoyo soki eza yo soki ondimango mais sikoyo komona bato na bacommentaire wapi basali na nzambe bino mpenza bwa bato ya lokuta bino mpenza bwa bato tomonaki ka geste esalemaki na Mike na Paris avant beta nini zenit na ye tango alobaki mutu nyonso akobima po atenir bapopo azala awa bakosala nini bakokanga omonaki na réaction bato olanda balaise ya bato mais tango mutu wana matemi biso bazokitisa akopike mpe crise likolo ya bapopo na bino mutu ata moko te abimaki po intervenir aloba bandeko botika aza mpe mwana bato botika estce eza na mutu oyo akoki kokonsole esprit ya Marcelo sikoyo mpona koloba Marcelo sacrifie mwasi na ye c'est bien. En tout cas, oui, mais je me pose la question, oui. Pour nani? Marcelo bali mwana mwasi wana kutie déjà na position ya bien. Na ba histoire na bango ya kalazo loba, talanda ku place na banda ko fanda ya banda ko ya agare car na ekuna. C'est que mwana mwasi wana déjà na bonyo na banda déjà ekumba. C'est qu'avec na vie ya bien déjà depuis des mois. OK. Akuta ki pe Marcelo na vie a pas si peut tellement makasi te mais c'est que moi sinon moi ça qui déjà bien ba yo ba mati ba komi na niveau ba komi na ngo mina ba niveau wana aboni yote awa lelo ba komi na échelle ba komi na ngo oyo tina président Fachi moi c'est président et deux fois na matanga pour na pouvoir et mobile za na ngo ndaboni aganini c'est là où je vous dis un certain moment au lieu de juger les gens boyo kaka de lui laisser lelo akomi lelo ça bino bentona biso bandeko tozali to pesi omonde ngoyo lukanga et comme si pas contacter kinga pona ba propos ya kofolo ni tellement na lingi ko se prononcer pona dossier wana en dehors ya chaîne nangate ya ngona boyaki moni siko tango bato bazo ya ko lukayo ozo vimba OK ozo bimisa siko ba biloko yo il faut pas obimisa il faut pas obimisa c'est ça lelo soki deni lese balimbisi batiki yebake litema bato lisusu mosusu komanda kaka kozalaka kolelaka basi bakozala toujours par terre basi bakozalaka toujours par terre basi bakozalaka toujours par terre basali na nzambe bakozala toujours piétiné donc c'est comme si aza na vie ya basali na nzambe nyonso ya ville province ya Kinshasa yana maboko na ye aza na badossier ya bamusicien ya mokili badossier ya bamusicien ya oyo balobaka ya nzambe badossier ya baministre badossier ya banani eza kokamwa te ta mosusu aza peut-être déjà na dossier na yo ta mosusu aza déjà na dossier na yo kokamwa te parce que wana mobali wana papa wana ndeko na biso collègue na biso aza na badossier ya bato nyonso ntango yo oyaka kofanda na plateau ezali mpona kodénigre vie ya moto epuis ntango koloba na kozwa nini nga deja naza na bambongo mais moto mbongo afandaka na plateau te moto mbongo ayambaka $20 mpo barecevoir ye te moto ya mbongo azwaka $20 mpo bato basalela émission te moto mbongo asinyaka contrat ya $200-300 mpo asala akotela bato wana émission te moto mbongo afandaka asobazaka yebisanga andeo ya bachaîne ya minene chaîne nini YouTube oyo ya moyena eyamba Marcelo eza eyambe par rapport à quoi osola nini déjà sakoli l'église mais quand na minute nazo sakola mokili mobile bando ko partager ndambo siko chaîne nini oyo yamba ye ko partager pe yamba pe beta no lisoloni exact siko mon ba Marcelo wana baza plus que même ba président de la République plus que même ba président de la République parce qu'il a gagné vie na bango ceux qui baza basel na nzambe ya solo ingeta ceux qui peut aller écouter Dieu le seul ou à quoi juger mais de lui laisser le long na coacher na place à monsieur na nzambe te eza pona boyete eza par rapport ya bisalolité oyo aza kotalisa l'internet na ba propos na ye ezali ko sala ngate na définir le ko la monsieur na nzambe te parce que monsieur na nzambe ato bungi ata bibele bete ko juger ba osel na ngai te mais un certain moment monsieur na nzambe wana faza na moi loko nzambe na kati na itala ba magicien pe basakolaka Ola koloba makambo komeli biso lelo nga na sakola ki yango osakola ki yango mabeza te yeba ke ba musicien pe ba kataka bango lelemo na sa lelemo ba monaka
oyo koya mais ko ba ko arrêter yango te po baza ba magicien siko to le bani po batu tinanga zu courage ko bimana eza par rapport à makambo le baka batu mi balemi satu ya minene mwasi moko na mobali moko ba okufa yango pese pouvoir abimasa makambo asali wana ngapo na pardon na ye na yebi te place wana na chepo d'interrogation nazo mituna sikoyo soki eza tata oyo ya ngai nazolela ye soki bana na ngai nazolela bango soki eza ya ngai ndeko na nga na pasi wana naza peut-être na kasa koluka na kokunda ndenge nini cimetière eza kote nini oyebi tokunda frère na biso moko cameraman oyebi ba secret ezalaka na liya ya moto bino moko ba poche bolinga kuta tata ke bebe tata lisolo moko te bolinga kama nyonso ekende kaka bien donc protéger ndeko na bino akundama na kinya tu imaginer propre famille na ye imaginer ce que mobali mwana ya mwasi azokofumenga bazwi ye l'hôpital po aya na tata Raphaël soko tali depuis image ya matanga bandi mwana mwasi wana aza ko apparaître kana tata Raphaël. Donc elle était tellement faible que bazaki obligé de mener à l'hôpital. Elle était vraiment faible. Donc bazaki na choité pour mon maman na suka image wana ni moyen na mutu, elle était obligée de venir. Une fille pareille. Vous imaginez que je peux aller là-bas pour prendre les images pour faire avec ça quoi. Au moment où chaîne Langana nous a monétisé, je vais faire avec ça quoi. Voilà, Maman Julie Kalanga, je pense qu'elle est toujours, comme presque dans le dernier virage, où Italie émission la mission pour la loi, mais tout, mais quand même, qui est sur la paix. Maintenant, la Maman Blanche, il est mis climat à paix et entre Bassal, Nzam et les réconciliation et salami. Est-ce que réconciliation est la durable, tout et que vous avez l'eau autant, monsieur, vous avez pour un temps, maintenant, pour les cas, pour notre zone, on a un moment, c'est très important, et l'eau, mutakosala ke ezala durable eza papa Marcelo. OK. Pourquoi na lobi boye? Pourquoi lobi bongo? Papa Marcelo soki Moïse Mbi akotisa mama papa Marcelo na kati ya ba problème sezali à travers relation ya Mike Madjamu y compris ba Debora ba Rossini bango tuwana parce que papa Marcelo aza tout autour na bango au centre aza proche na bango. Alors Moïse Mbi a se sentait que non na cause la sous proche na yete po aza proche ya bato na yoka na bango te ozolanda. Alors ce qui est même comme Moïse Mbi aye vers frère na ye pourquoi il y a un problème elle me dit que frère parce que je ne pense pas que ça n'est locaux Marcelo ko Mike na moment où aza nango Mike andi mango c'est lui-même qui a le mal à cette heure-ci. Moïse vient ici. Allez, c'est fini. Demandez-vous pardon. Oh, il est là, délicat. Même si vous avez la tête, vous sentez que non, système de famille, et si la nakati ya vie à bandimi. On a dit que Moutaza, on a eu un Francis Tatou, on a eu des comment la nouveau, on a le nouveau nom. Mais déjà, on comprend que c'est Sili. Et y a Manaka qui Français à l'Eli. Marcelo Leli donc histoire ici le mot que koti qui me koti bango ba ko recevoir yango ba yambango parce que ouais ko melisa yo na matanga yeba que français yo direct et azaki na kinta yo mala azu vol express pour na matanga ya Marcelo moto asali bongo à travers prier na yo na minute wana c'est fini. OK. Importe au salanga abosana parce que le qui coûte ba bazaki poche nanga bazo tonganga mais ye uti musika yo komelisanga ngana kangela mutini na kokate donc ponanga relation etikali pona libela mais pona Moïse Mbia na Mike Marcelo ndakuza na santé po ayokisa na bango. Voilà, s'il faut lancer un message pour Mama Congo pour Mama Congo. Mama Congo azali ko faire partie na espèce moko na Doniles na message moko ko pesa ete Mama Congo aza mama ngana mwamuke na nzoto te naza leki makase pa Mama Congo na oloba na Mama Congo ni abanda vie ya media avanga abanda vie internet avanga azala combattante na yebi kutu te abanda makambo ofinga ba musicien na yebi te conseil nini na yo pesa na mutu kwa Mama Congo en étant une femme na mona instabilité na yete kozala na poto ne balobaka soyez intégré est-ce que la femme là elle est intégrée je ne sais pas point d'interrogation est-ce que son Nathalie Caméra na lobi Mama Congo changer vie na yo quand émission de Mama Congo changer vie na
Au moment où il y a un monde à foutre la facture, au moment où il y a un monde à foutre la loyer, je suis désolé. Et là, on a le barara, chercher le travail. Je suis désolé. Moi, je veux ça la bille, c'est parce que vous ne travaillez pas. Faut travailler, c'est très important. Lorsque vous travaillez, aux amateurs, au sol, là, il y a 3h, 4h du temps. Parce que vous allez épuiser. Aux autres, il y a une relation. Quand on est dans cette clé, on soit tu vas le homme responsable, ba marioté, ba pas châté, ba gigoloté. Merci beaucoup. Voilà, tu reviens à Souka. Si vous lancez un message clé dans l'ensemble par rapport à une chose d'autre que ça, on a modèle de Koneli, à niveau de dossier papa de Nilesi. Un message clé, vite fait par dans la mission. Ndeko, salé la motema, ko salé la sentimate, ko salé la visibilité. Hors caméra, aux anabapara. Hors caméra, aux anabana. Hors caméra, aux anamobali. Hors caméra, aux anamwasi. Salé la motema, ko salé la sentimate. Parce que si on salé le motema, un certain moment, au komichia, na nzoto ya mutu mususu. Imaginez qu'il y a un moment où zanga. Ça me fait mal le temps de publier à Mutakala ya mutu moboy. Au moins, il peut battre bazui capture ya Mutakala na ye, batiango na coin. Babando salé la analyse. Mets-toi na place ya mutu ba publier wana. Est-ce que y a des circonstances ni ba publier Mutakala wana? Est-ce que mutu wana abanda ko s'attendre que ba ko publier et éviter? Mais yo salé yango analyse parce que c'est toi. Mais si ça t'arrive aujourd'hui, mets-toi na place wana. Tout le monde est belé ba kufape. On a makamwana. Ndeko, YouTube koleka, yose koleka. Mais derrière, il y a une vie. Derrière, il y a une famille. Derrière, il y a quelque chose qui nous déclare que nous sommes des pèlerins. Maman Blanche, peu importe pour nous balela qui, mais nous te le baboui, anasi amabili. Ikolo nango akomovimba. Akomovimba. Bote wana nyonso, ezali soute. Na minute so balobi ke babimisela biso Maman Blanche pour reconnaître elle soute. C'est pour vous dire que non, vanité de vanité. Ezala ki pona luvunité, pona lulembi te. Yo mutolo bakake vanité de vanité ba ejili moko bimakawana soki nini na yo. Yaya, eza bien. Salela personne wana eza bien. Mais yeba ke mutalo baki yango akosaki te. Talaka Maman Blanche, mitala yo pe. Soki mutalo baki vanité de vanité akosaki. Merci beaucoup. Voilà, Bambote, on peut ça. Nabao balinga jika. Merci beaucoup. Nabao balinga pe Kevin. Vous s'abonner, vous aimer. Par commentaire na bino ndeko sala ki mbala simatoya to sala musala. Bongi mape ke to wa ofanda to finga po de base depuis ba kolisa biso to finga te to tika la pe ko finga te. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, on était là avec Maman